que professeur bimi batu sikoyo message tango bimaka batu bazuela kango na nenga mabe. Il faut tout examiner. Alors examination exacte que non toboya. Toromona prophétie et bimi pour la nation, prophétie bimi pour le corps de Christ. Oromona nous les serviteurs de Dieu. Basala nzambe, baleki na TV, babandi ko dénoncer musala nzambe wana. Ozomona. Donc yo zo teleme la prophétie on nzamba pesi, yo ko zo bimaka non, o yo ndozo ba keze solo. Que nzambe mta confirmer o ko dénoncer. Batebele bazo dénoncer makambu na sentiment. Ozomona. Bien-aimé dans le Seigneur, teleme la nzambe te. Tolo ba vérité parce que tant autres ali ezata auté à ko teleme la prophétie, mais on a temps pour examiner. Bien-aimé, lorsque vous combattre la prophétie, on s'en baptise. Directement, automatiquement, on combattre Nzambé. Vraie prophétie, c'est la prophétie. On va appeler ça pour la fête. Si on a dit Moutaïb, c'est un prophète. Au moins, Makambu, après ça, la prophétie est passée. On est à prophétie. Ozomona. Vraie prophétie, un bon prophète, avec précision. Ce qu'on bateau, bazo kabiso, bazo kamabe. Mon peuple périt par faute de connaissance. Batebele ba ebi tenté. Professeur koko bima. Mais accomplissement eza il kamwanzambe. Mwana mama kobuka na te yoka lisolo mama Gisnovitz yene coach ya loposo ya nzoto na bino aye na bakisi oyo ezotraite batampo banduta babokona ndenge na ndenge oyo epesaka mbindo mpe bosoto na kati ya nzoto na bino lokola poche des yeux ride na elongi vieillissement oprofite na cash ne okoma kobomba elongi okoma koyokela nzoto na osoni kobuka na te luka kaka mama Gisnovitz okozonga lekeleke mwete ku mama na ngai babi mama Gisnovitz azo soigner nyonso etali loposo ya nzoto na bino yo muto betela batampo esala keza mvete silaka te elonye nzuluka ekoma loko mutu batume na depo makala yaka po toyebi docteur aza kaka moko coach aza kaka moko kozwa ye eza nango facile aza mpe na Facebook WhatsApp basite nyonso ya internet soki olingi ozwa baproduit na ye livraison nango eza partout dans le monde tobeta www.gisnovitz.com azosala mpe compte YouTube tobenga biso awa na plus 44 74 24 025 737 na bwaneli lisusu plus 44 74 24 025 737 balapa. Vérité et réalité, bosolo pe lolenge ya kobika na banda konabino bisika nyoso to bozota la biso. Bienvenue baimboka to bandeko tout, vous avez l'habitude de nous suivre encore une fois de plus. Mbote bisika bozola ndabiso, nous vous transmettons nos salutations de la part de toute la grande équipe qui nous accompagne aujourd'hui. Comme d'habitude, Gédéon est présent. La réalisation, comme d'habitude, Jonah Jordan Panzou, toujours présent. Je crois que c'est avec cette équipe que nous allons vous présenter ces très bons travail. Encore une fois de plus, Mbote Nabino Nyon surtout, JL Combo, bon rétablissement. Maman Marie M5, celle qui représente la Fondation des Le Cœur de la Nation. Merci de tout cœur. Merci à Maman Elena Monzila qui ne cesse de nous soutenir, qui ne cesse de soutenir ses enfants, ses démunis, en tout cas de l'association Christ Vivant. Infiniment merci. Vous qui avez besoin de soutenir l'orphelinat Christ Rédempteur, n'hésitez surtout pas. Vous pouvez nous contacter à travers le numéro qui sont affichés et nous allons vous expliquer comment faire pour nous atteindre. Infiniment merci à vous. Aujourd'hui, nous avons un plaisir d'avoir sur ce plateau un serviteur de Dieu, Otoromeka un peu Kosolanaye, na moi Mozindo, Toromeka Koko Tapenza. Na oyo tout et tourner tout autour de l'église corps de Christ, mais aujourd'hui ça sera plus particulier sur en ce qui concerne la prophétie. Guerre de prophétie, divergence d'idées sur la prophétie. Celui-ci donne la prophétie, tel autre contredit la prophétie
Et tout ce que nous sommes en train de vivre, ça prouve à suffisance que nous courons vers la fin du temps. Car la Bible dit, rachetez les temps car les jours sont mauvais. Et le jour, nous avons constaté qu'effectivement, nous sommes en train de traverser un moment très très difficile où il y a de vents et marées partout à travers le monde et nous comprenons qu'il est temps où chacun de nous doit s'attacher à un Dieu véritable. Chacun de nous doit être prêt parce qu'on ne sait jamais ce qui pourra arriver d'un jour à un autre. Merci à vous. Je crois qu'il est avec nous sur ce plateau. Vous l'avez déjà suivi. Aujourd'hui, il revient encore. C'est un prophète. Jordan, c'est Luamba. Et Luanga, voilà. Donc, c'est notre invité. Otomekampe, ko touché naïe. Moi, makambe belé aux allées concerné prophétie. Surtout le kamba prophétie le 15, la prophétie le 21. Batou babimi na ndenge ebele, mais on va développer cela. Homme de Dieu, bonjour et bienvenue. Bonjour, Papa Alain. Santé boni? Très bien, par la grâce de Dieu, ça va. Amen. Nous sommes très contents et à cause de la na plateau na biso. Merci. Zamba yebisi ngai na feti ya Kana Jésus abongolaki mai vino kasi sali wana bato bamonaki te yamba souffle ngai bikenda na veni Luka na direction Birmanie derrière maison communale ya Ngiringiri ndio komona sali wana yango na ye po ye nzambe akosaka te po nga na yebisa nzambe wana so akosi nga na ye tolobana te. Du nouveau à Kinshasa, Ngirigiri Latielamba Sika, la salle polyvalente Sam Setchek met à votre disposition une salle de qualité, conditions VIP, sécurité assurée, tout au bon point, très disponible à un prix abordable. Mariage, conférences, réunions, anniversaires, pour toutes vos cérémonies, Sam Setchek, très disponible. Bien-aimés de toute la ville de Kinshasa, RDC, Tobengi Sibino, Yassika, du nouveau, nulle part ailleurs, du nouveau à Kinshasa. Pour tout contact. Merci Seigneur, merci. Talabo Kesenizali, entre fête au Kendaka, il y a voisin na yo to voisine na yo. Ce qui est Kesenizali ya solo, fête ya yo ko sala moko na te. Ya yo ya kanangwao. Merci. Merci beaucoup. Donc, c'est avec prophète Neto Megampe qu'on développé Marambo Etali prophétie. La Bible nous demande d'examiner la prophétie. La Bible précise que même si la prophétie est dure, la Bible nous recommande d'attendre et dit elle s'accomplira certainement. Amen. Ce qui est outil et pas Nzambe. Ata et Oumeli. Bisoto zela onkaka. Souka et qu'on finir par s'accomplir. Alors, na oitali na nos prophéties. Ces derniers temps, makambozo les canana internet entre les serviteurs de Dieu. Vous avez on est na oitali prophétie. Bon, merci beaucoup pour la question, Papa Alain. Na tina oitali prophétie. Ndengo lobaki, il faut tout examiner. Bible na biso na Éphésiens chapitre 5, na verset 10, examiner ce qui est agréable au Seigneur. Il faut tout examiner. Alors, examination, exactement que non, tout bouilla, tout contredire, mais examiner. Est-ce que Otali ya malamu? Oui, ozui. Ozui, ya mabe etali yote. Yotala ya malamu. Balobite que non, tant que prophétie, les cas na média contredire, les cas na média oloba n'importe quoi. Alors, ba prophète belé bazo les cas na ba TV, na ba internet, ba sala nzambe. La prophétie est bimi pour la nation. Prophétie est bimi pour le corps de Christ. Nous les serviteurs de Dieu. Basala nzambe.
baleki na TV babandi ko dénoncer musala nzambe wana Bazobuka. ko autre ben robuka que prophétie wana eza ya nzambe te eza nzambe mutu alobi te. Qu'est-ce qui prouve que non nzambe wana confirmer que eza ya nzambe te? Ozomona donc yo zo teleme la prophétie o nzambe apesi yo ko zo bima que non o yo ndo zo ba que eza solo que nzambe mta confirmer o ya ko dénoncer bato ebele bazo dénoncer makambo na sentiment ozomona parce que tant otozali eza tant moko très dangereux eza tant on nzambe azoloba Dieu parle tantôt d'une manière d'une autre mais basa na nzambe bazo comprendre langage nzambe te bazo comprendre te message ni on nzambe azoloba biso et bato ebele baza na kati ya ignorance et au moment na peuple de Dieu yimda liboso mwana nzambe soit des pasteurs soit des prophètes aye alobi que non prophétie wana toyoka keza nzambe te tokotala abeti gazon que tokotala date telle ce que le roi ne ko s'accomplir bien aimé dans le Seigneur baktel me la nzambe te prophétie eza prophétie ezo ute pa ya mutu te prophétie c'est loko euta ke pa nzambe malgré aujourd'hui tozomona ba anti valeur kotia ba faux ba pasteur o bazo dénoncer ba ninga parce que oyo nzamba zoloba lokola nzamba zoma mamba solo ba bazana kata ba franc-maçonnerie bazana kata ba science occulte bazana kata ba kisa ba sango ndo moni bazo côté mais ba vrai serviteur de Dieu que non profession eza nzambe te donc c'est que to pesa yo mato itoka nde oyo ndeza ya solo donc yo komi nzambe ya rejuger que oza professeur le couteau to ya solo muto ayeba ko sala balance eza nzambe eza prophète te eza mosala nzambe te ozomona eza ni mosala nzambe. Mais prophète, j'ai l'impression comme si bato azo kota na distraction parce que ton message est bimi na place ya ko examiner tout les message on a na examen ton moto atala ce que o ne bible de bien qui non prenez ce qui est bon toujours soit temps on a c'est-à-dire to zumbala moko en bloc to rejeter en bloc ah nyonso tu za nango lokuta o nyonso tu za mabe mais ceux qui tolingi total là bas signe de temps effectivement ils allaient quoi annoncer que tout ça na heure moko eza bien te to za na tant d'histoire na tant d'histoire to bengi apostasie apostasie eza déjà ozomona siko ba tebele bazo comprendre que tout ça déjà na ba signe à temps de la fin apostasie déjà zali siko ba tuana baza na kati apostasie bazo siko ko linga te to dénoncer tout la vérité parce que tant otozali eza tant oté ya ko télémer la prophétie mais on a temps ko examiner o eza malam o mona mutu azo combattre esprit nzambe bien aimé lorsque ozo combattre prophétie on nzamba pesi directement automatiquement ozo combattre nzambe parce que Bible lobi Dieu créa l'homme à son image donc toza ba image nzambe donc dès toza boé toza nzambe toza mutu nzambe na bien soba homme de Dieu donc mutu nzambe donc mutu ça comme combattre l'homme de Dieu azali comme collègue na yo azali mosala nzambe lokola yo donc automatiquement ozo combattre yete mozo combattre nzambe parce que oya tinda ki donc tant ozo combattre nzambe comme déjà abomination ozomona donc c'est que ministère na yo eza ministère moko na kokolo beza bato nzambe basala nzambe belé papa le ba banda na nzambe bien mais lo bazala nzambe le susuté ne bato bazala su nzambe te bazo telemela ba vraie prophétie bazo telemela alors c'est pour cela dans les émissions koloba na peuple de Dieu tout o bazo landa biso na ça ko s'adresser na ba diaspora ba nzambe o babanga kanzambe ba oyo balinga kanzambe makasi bien aimé bolunga na kata distraction parce que tout ça na temps oyo il faut to yo kande o nzamba zoloba po to yebite eko comme la biso na 2023 na 2025 alors to ko yebango na ba prophétie alors vraie prophétie ça prophétie o ba pesa pour la future moni so na moni mutu ayebisa nga que non prophète au moni makambu après ça la prophétie le passé on est prophétie ozomona vraie prophétie un bon prophète alobara le kamba avec précision alobi na année tel na mois tel date tel et loko boyeko salima ozomona alors lorsque prophétie bimi batu sikoyo message tango ebimaka batu bazwela kango na nenga mabe ozomona donc ngana ko kopesa prophétie loko pour papa Alain mais ndenge yo oyambeli yango eza ndenge moko te na ndenge o ngana peseli yo donc ngana bimisi message ndaba ko kopesa nga message zamba bisinga oroloba boye siko te ngana kozwa message wana bani siko kotala siko na te siko nga sagesse ya bumoto pe e travaillaka ozomona parce que zamba ko kopesa par exemple un message na ndoto
okoyadi boso monte sa ke mutu ke non na loti ndoto sa ba binanga boda ndoto o ba ndoto te ozomona donc obimisango directement message donc na vision to nzamba lobeli ngai ainsi dit l'Éternel o bateke na lalaki na loti ndoto na zomona boye donc sikotam nazo message wana donc na penser na raisonner façon na koki kopesa la message wana pour ebima bien pour batu ba yokela ngo bien parce que son apesa ngo ndenge na monelaki des fois batu ba comprendre ngo bien te batu ba comprendre sens na ngo te na yesu ko na si message ce qu'on bateau bazo kabiso bazo kamabe mon peuple périt par faute de connaissance. Donc la prophétie en soi dans on zamba sur prophétie et ça peine intelligence moké à bomoto intelligence à bomoto comment on appelle tout ça on traduction communiquer en na monoko oyo ozo maîtriser tozomona na chiluba mutu azo prophétiser na chiluba ozomona nzamba pese message mais azota la langue o nini azana facilité ya communiquer en pa batu ozomona problème eza yango wana ozomona bato ebele bazana complexité là tu vas sana nzambe ebele yango zomona lelo bakomi ko combattre basala nzambe bien aimé un soldat akoki ko balusa arme nete et pas muninga na un soldat tant boké guerre donc c'est qu'il faut bozala uni bozala na bomoko donc c'est que ndé ça il faut na bolingo to soutenir basala nzambe to soutenir ba vrai serviteur de Dieu tant un message nzambe bimi il faut to soutenir message wana il faut to sala to appuyer yango to yoka on nzamba lobi to yoka on nzamba zoloba. Tant mon message est bien, tout le monde rebelle, le message va frapper. Mais ça, il faut même tous se référer parce que la Bible quand même c'est complète. La Bible, quand on a la Bible, alors tu as Nathan et Noé. C'est comme si tu traversais ce que tu as un Noé. Ok. Parce que Nathan et Noé, lorsque Noé appelait les gens et Akoya, Kokuta, Nakatia, na arche, les gens doutaient. Bah comprenez la langage. Bah comment retenir même quand il y a Elonginaye, Kolatanaye. Et il était méprisé. Seul bah oh baza qui n'a esprit ne pas comprendre que non moto azol ba mamba solo et bah on peut ne bazala ka sauver. Donc c'est comme si tu comme Nathan oh c'est-à-dire que ah yé moto azol ba boye yé nzamba ko le ka pariété. Yé ah prophète tes prophéties nga ni marango te. Ah yé penza yé na ko calculer te yé. Oh nzamba azolo. Azolo ba. Et puis comme mon papa Alain. Ba te belé ba ko comprendre les plans Yanzambete, Nathan Yanzambete. Le plan de Dieu et le temps de Dieu est important. Plan Yanzambezani, Zamba sali plan na serviteur de Dieu. Apesi un message. Alors bitala message est aboué. On retransmettre en boy et pas ban Nzambé. Siko batu siko faut pas la temps. Temps est important. Ozomona. Yango mo balobi que non racheter le temps car les jours sont mauvais. Batebele ba ebi tenter. Bah il y a prophétie, prophétie koko bima, mais accomplissement, et ça il comme Nzambe. Nzambe dans appelle ça un message. Alors il loba, parce que beaucoup il n'enga ko s'accomplir na makamune n'enga tindeliyo. C'est que ça il comme temps. Donc il faut oser la passion, oser là, jusqu'à ce que prophétie ne ko sanini et s'accomplit. C'est pour cela que tu exemple il y a prophète Habakkuk. Habakkuk chapitre 2 le verset 3. La Bible dit ceci. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marchait vers son terme. Et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. On va insister. Elle s'accomplira certainement. Donc c'est que message au prophète bimi pour la mboka na biso. Peuple de Dieu, Bozolandanga et Oko Kisama. Elle s'accomplira certainement. Donc, on doute de un message en Zambie. Quel que soit ta Oekozwa, mais Ekoko Kisama. Oh! Alors, bien, le temps est déjà fixé. Alors, le temps est déjà fixé. Donc, tant Otoza, tant de Jésus fixé déjà. Zambie déjà lobby. Mais Batbazo comprendre. Batbazo yébate. Batbazo comprendre. Le temps de Dieu. Tant que vous avez complice, mais vous avez ah, mon sang Nzambe wana lobaka. Vous pouvez s'y on a comme un retard, on se retrouvait dans le village à Si je savais. Si je savais. Dans le village à Si je savais, qu'on est encore regret, qu'on est encore collé là. Waouh! Et là, on peut ça les insulter pour tomber dans la carte. Une fois dedans, au Robima Sousti. Si je savais. Si je savais. Donc c'est un peu ça, papa. Donc, alobi Ekoko Kisama. C'est pour cela, peuple de Dieu, de comprendre. On zamba zolo banabiso.
Alors, Kodouter na plan Nzambe. mais message ni kopesa na bandeko oyo bazali victime ya kobunda bunda o aleki abuki oyo aleki abuki oyo bandeko wana baza victime ya makambo nyonso to wana nini oki koyebisa bango quand même parce que miso bakomi na kobanga bazi bate tondima to tondima te. Et là, on a la matière, il y a bénédiction et c'est une condition. Dans la matière, il y a bénédiction. Dieu pose, il a imposé des conditions. Donc, on va sacrifice. Donc, il y a douter dans la prophétie. Parce que prophétie est un message est béni de la part de Dieu. Nzambe a révélé la kabasali na ye. Bible so banini. Abombe la kabasali na ye likambute. A révélé la kabiso à tout moment. Ozomona. Ce danger ça, Nzambe a révélé basali na ye. Nzambe a révélé basali. Ce ko batsa na Nzambe bozo tchatem, bozo douter la prophétie. Et là on a enseigne ezandeni. Ezaka que non bozo combattre mutu, timbo combattre Nzambe. Donc bozo ça l'erreur. Bozo ça l'erreur parce que ba combattre Nzambe te. Mututu oyo alukaka kozwa arme atia liboso Nzambe. Nzambe a frappaka ye. Eza abomination. Bible zoloba toute arme forgée contre vous sera nulle et sans effet. Donc c'est que mututu oyo azotia arme, c'est que ça mouini na yo. C'est que tant mutatio arme, Nzambe bi eza nulle et sans effet. C'est que muto azotia muninga na serviteur de Dieu arme, c'est que ça diable. Asa envoyé la Lucifer, l'ange de la lumière. Parce que ba serviteur de Dieu belé, bazali ba mandaté à diable. Bazo travailler sous la puissance ya Satana. Ya misala mabe. Sikoyo mutabonga za serviteur de Dieu té. Donc tant bazo tia arme pas mningane, donc yeba keno na se référencer na ko banen na sur référence ya Bible pèse Bible non, tout arme forgé contre vous sera nul et sans effet. Donc c'est que eza nul et sans effet. Na ba complot na bango, na ba nyonso to ba koko sala et loko obiso toyebi tozo kumisa motute, tozo appuyer motute, toyebi kaka Nzambe moko Jésus-Christ de Nazareth. OK. Ce qui m'a un message ya ainsi dit l'Éternel, oye ute pas Nzambe ngana ko telemela ngote parce que naza musala Nzambe. Ce qui ngana ko telemela yo papa lin, yeba ke non automatiquement ko telemela Nzambe. C'est pour cela on nyo surtout Nzamba lobaki pona mboka na biso e saleba. Problème eza nini ya temps. Ba va comprendre tante otoza. Ta autozita ta moko très dangereux. Tout ça na ta moko mabe komi mingi. Et makambo on Nzamba zoloba, ya mabe kute ko salema plus que ceux qui ne comprennent pas. C'est pour cela, peuple de Dieu, vous allez éveiller, vous allez la distraction. Tant autoza, ils attendent distraction. Ils attendent qu'on critique. Ils attendent qu'on m'a contre nous. Mais ils attendent qu'on soit bolongo na yo, ya rotia na che, ya romata bangomba, ya roluka Nzambe. Nzambe, message bimi, Nzambe sala. Ozomona. Donc tant déjà ozo c'est sala, ozo va sacrifice. Biloko mo ya bongo, Nzambe va pas la nation na biso. Merci beaucoup. C'est pour cela, bien aimé dans les Seigneurs, place aux âmes au Tanguy d'Éternome, chapitre 28, verset 1 à 22. Donc, Tangayango, pour comprendre, Moutou, Nakata vie, il faut autant sa vie na obéissance que désobéissance. Donc, lorsque la prophétie est bimi, il faut obéir. Tout ça. Bible dit que non, obéissance, c'est le qui même sacrifice. Bate belé, balingi sacrifice, mais bazo boaka obéissance. C'est très important, mais d'ailleurs, prophète, je crois que tu repais ça autant parce que tant il permettra à développer l'écriture. Et ça très très important. En parlant de la prophétie, c'était tout simplement pendant que Zongi Saba en Nzambe faire très attention à Magambozo les canaux, surtout sur YouTube. C'est-à-dire que ne prêtez pas oreille à Magambozo parce que nous sommes tous importants. Mais le plus important, c'est à garder bon Nzambe. Tous à la vie à prière et à sauver Bisso. Merci beaucoup. Je crois que nous allons prendre la deuxième partie, bien sûr, avec prophète et programme Nyon surtout. Pour la bande oyo, les numéros, c'est ce qui est affiché au fond. Nasuka. Na quoi wana, ils allaient numéro, il y a prophète, ça numéro n'angate. Numéro na ya nouvelle tendance télévision, ils allaient déjà bozo mona obo mesana comme on a. Merci beaucoup. Bien-aimés dans les Seigneurs, c'est ça que tu m'as dit. L'obéissance est importante. Tout le monde a critique, il y a critiquer baninga que o asala kiboy, azongisa kiboy. Et ça va prophétie o pesa maki. To ezo pesa malelo. Bien-aimé, to soutenir basala Nzambe. Tout le monde a vie à ba critique.
parce que tant autres en tant critique était yozongo mona ba te belé baza na kata distraction ba vie ba te belé zo changer té parce que to vandi sami na kata ya distraction ya ba sala nzambe o koto aye a contredire bien aimé dans le Seigneur. Yo o pesa kama to et pas prophète o ba recontredire ba sala nzambe bien aimé les ba que non ozo participer na bango même esprit donc parce que on donne ce qu'on a lorsque je dis to pesi na diable yeba que non azo transmettre yo esprit de démoniaque na kata vie na yo c'est pour cela yo kakande onzamba zoloba na yo pour vie na yo ezala changer vie na yo ezala transformer c'est pour cela to pesa ki message to verset biblique to ba ki na matière ya bénédiction. Lorsqu'un mutu a obéi na voix Nzambe, bien aimé, ezo senganine, Nzambe a imposé ka mutu. Donc ma condition. Alors il faut respecter ma condition pour au mona ba réalisation ya makambo o nyonso tu Nzambe azoloba na yo. C'est pour cela na tangi na bandeli susu na lobaki Deutéronome chapitre 28 verset 1. Verset 1 et chapitre 28 verset 1 en D. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant, en mettant en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Dieu va te donner l'esprit à supériorité. Likolo yamokili mobimba bien aimé dans le Seigneur. Okozwa esprit à supériorité. Même ici batwazo combattre yo nalobi ozu esprit à supériorité. Même ici balobi ke yoza mwana suka, ozali deuxième, ozana katikati, ba ene bazali batwazo combattre yo na musala. Nalobi boye. Esprit ya Nzambe ezalaka esprit ya perte, ezalaka esprit ya mabete, mais esprit à supériorité. C'est pour cela cette année est année à supériorité pour la vie na yo, pour la misala na yo, pour la bana na yo, pour la affaire na yo. Le verset de la Bible dit ceci: voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Tala les pamboli eux qu'on a la partage na kata vie na yo. Lorsque tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, bien aimé, na komi na souka. Il faut obéir na onzamba zolobano à travers basali na ye. Muto atosaka baloba maloba ya basala nzamba maloba onzamba zoloba na yo à travers basali Bible binini. Confiez-vous à l'Éternel, vous serez enfermés. Bien aimé, vous serez enfermés. Mais ce qu'on lingi ozo récite nanzela basakole, nanzela ba prophète. Bien aimé dans le Seigneur, ezo senganine, ezo senga obéir. Obéissance à pamba te mena katia obéissance, Nzambe apesaka ba condition. Lorsqu'on bengi, tu dis maman, il faut te prier, il faut respecter ma condition. Ma condition c'est une vie à sacrifice, parce que vie chrétienne c'est un sacrifice. Maman, il faut te gêner, papa, il faut te gêner, il faut te salaboyer, te prier, te compter ma prière à une semaine. Tout ça, lorsqu'on obéit, il y a que nos bénédictions ensemble cause à la partage na vie na yo, il y a l'obi bénédiction et cause à la partage lorsque obéir na kati il y a lilobanaye. Que Dieu vous bénisse abondamment bandeko tu bolandinga place ozolandanga kanga kaka misu to bondela ensemble et nanzela lo sambo otoko sala. J'espère que non Nzamba Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, azan Zambo salaka. Zambo yo a visité qui femme y a perte de sang. La Bible dit pendant 12 ans, à dépenser ba bien et pas ba médecin. Mais à soi qui solution te, à soi qui ba résultat te. Les jours à koutana qui na Christ, à ça qui n'a besoin de que Jésus a l'obali kola vie na mais à ça qui a arte à foi. Bien aimé ça kana kondima. Quand nous sommes dans la prière oyo, kondima no quand nous sommes bikisa yo. Les jours à simake lamba, Bible lobi makila et silaki. Batu ba comprendre qui te force ni oyo bimaki na kata Jésus. Jésus lobi qui m'a touché. Qui m'a touché? Pierre a répondu à l'obi, maître, foule basé belé, batoisé belé, batbazo simba, mais Jésus senta qui puissance bimi katinaye. Nazo communiquer puissance à Jésus na pokwa lelo. Place oza kangaka misu no loba amen. Tikete bolamu ya Nzambe e localiser yo na pokwa lelo. O nyonso tu eza ya Nzambe te. O nyonso tu eza ya diable eza la nul le sens effet. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci: toute arme forgée contre vous sera nul sans effet. Et les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, et vous ne les verrez plus jamais. Bandoki, badémon, batamabe, oyo ozomona, bato bazo combattre yo. J'aimerais dire à une personne ce soir: okomona bango lisusu te, oko vivre bango lisusu te.
cette année eza année na yo, cette année loba eza saison nanga. Que Dieu vous bénisse abondamment. Numéro de téléphone ezali plus 243 85 19 80 600 plus 243 85 19 80 600. Wana eza numéro ya prophète Grâce Gilardin Luanga. Obengi ngai, je suis disponible pour na yo potobondela o mona puissance ya Jésus. Yo ozondi mate kenzamba salaka. Yo ozondi mate kenzamba bikisaka. Bien-aimé dans le Seigneur ko doutete. Yo benga seulement. Oko vivre lobo kwa Nzambe et Zambe wana ako salela yo efata 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 ebeta na vina yo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup.